De ces journalistes, vraiment, nous avons battu le gouvernement avant de lancer ma cambo. Est-ce que nous avons vraiment bien pour lancer bon c'est important. Vraiment, Oyo, et ça permet Oyo. Batinto Somba, Oyo document l'angaya qui président. Yamiko, président Jérémy, voilà. Non, président Jérémy, donc petit association des motocyclistes intégrés du Congo. Ah d'accord. Voilà. Okay. Tant où les gens, un chauffeur, vous jugez permis. À ça, la plaque na moto naï. Mais à cause de la limité, parce qu'ils ont engin. Permis, normalement, permis est $38. Mais tant que Makuna, permis est commis $45 et $44. Tant on paie ça $45, bah mieti na yo alikolo etikala wana bazongi sate. C'est que to compte en kaka $45. Mboka o ça veut dire que chaque année makambozo ke na bobakisa makaka. Ya malamu kutute ya mabe. Parce que peuple congolais to commence se sentir na insécurité. Mieux vaut nazalata ami ya kuluna que ami ya policier. Bon, ba document nyonso to ezali ya liboso exemple nga permis de conduire na nga yango yo. Beaucoup monango original batep assurance sinon na sombité na côté qui mikanda toujours c'est la EA contrôle technique yango ni salami permis yango permis bateli biso na $120 mais pour ça il faut $160 pour na corrompre ya limi balé banzele za mabe biso en entrée angile osana ba document te so kuté na ba agent bakangio ba contrôler tala poignée ningi ba fokisa ki ba buki pona nini nyonso to wana pona tracasserie. Mais c'est le gouverneur en tout cas la décision na yo oya suivre vraiment to boyite za malamu mais abongisa et ça les musala na ba jana ye to komi ko bula attendez to tie mandala liboso kuna mais kamie zo bula to komi ko zo mandala to tie même matanga te na même matanga na zo bula pona nyonso to na barrière po ba lekisanga facilement ba ville nyonso to eza tous les 26 provinces. La ville nyonso te fonctionne à kitoko. Quand il y a biso ville à Kinshasa au président de la République avant de rapport à ni tracasserie cause à la boue. Policier dans cela ça na droit à tout non permis. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma ko yebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso pona ntina nanga ya mutu ya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya mutima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temo emisala emonani minga kolobeza te touti mosika. Bonjour, bonsoir très chers amis internet, chers amis téléspectateurs de la chaîne YouTube Yabiso Podcast. En tout cas, grand merci à vous na confiance bozo pesa biso. En tout cas, il faut botter vraiment émission et bandeliti suka. C'est vraiment très important et puis j'aime Nabino commentaire Nabino et la pena kitoko mingi et puis il faut qu'on s'abonne massivement OK tina cloche ya notification comme ça émission kitoko et comme on a parlé partout aux amis vraiment en tout cas un grand merci na internet na biso un grand merci na bato balanda biso vraiment pour na soutien na bino eza pena kitoko makasi nga na linga na remarque tant moni remarque moko boye comment on a commentaire ko pesa nga sous ce fort
ya ko bongisa place il est qui m'appelle to ko bongisa vraiment important makasi. Un grand merci à mon équipe technique de Sima Caméra na zabongona ndeko José Mungu moi na Tchango moi na mukena bambongo la ebele. Grand merci pour cette belle image. Un grand merci aussi à Séné notre parce que yim tasali ke ngala binoto mo na susu moko alelo bola na wata kin fakate deva ba etonde ikena bino. Un grand merci à l'équipe d'affaires boss Roni Malunama sike boss Jeking Malunama boss Yannick Malunama big boss. Un grand merci aussi à mon papa Simon Foka Stati à Paris, il y a maman Cécile, papa Simon Foka Massang Molongo. Pourquoi pas ça remercier mon sponsor privé, mon frère Charlie Wayungu, il y a maman Coco Matatima 001 € dans l'ombre, sans oublier aussi ma grande sœur chérie Sernanga Morolana. Moi sans un Nzela, il y a Linu, le rôle à porte à Lola, il y a papa Jérémy. Pourquoi pas se remercier notre pasteur Derlin Mitouva. Voilà, cher ami internaute, donc les lotos qui tibongo awa. Deuxième vague, toujours la Sabino Rara, comment transport et comment passe à la ville province de Kinshasa. Depuis que Mokonzi ya Engumba ya ville province de Kinshasa, papa Nabiso Daniel Bumba Lubaki excellence. Nenga bazo ki bongo décision, il y a permis de conduire, assurance, vinette et puis contrôle technique donc baba que non. Bah, chauffeur, tout il faut pas avoir permis de conduire. Alors, et là, en tout cas, transport dans la ville, province de Kinshasa, comme il passe dans Nengemoko, il y a un Sarana Koutute, pour n'a pas Babilo Kowana. Et bah, chauffeur, bah, sur le permis, et cher, vinesse, et cher, assurance, et cher. Alors, il faut avoir un document, 4 ans, il faut avoir $565. $565 et là aussi bah document mais bah chauffeur bazo bani il fallait qu'il va bimisa yango moko mais 4 documents mala moko et puis si bango passi et là son nom na moto mon derrière ça wa na son na nous moto papa Amodi comment est papa Chesco papa Chesco circulation neni non ne bobula parce que le ça bongo deuxième vague circulation que non c'est bon mais vu que biso ba montard nan bando kanga biso te bo baisse ne bimiti. Alors, si le 16 février, on a permis de conduire une mise en circulation et une numérotation de Missikana. Mais, il y a une rumeur que il faut 4 documents, une assurance, une vinette. Et on dérange les gens pour monter. Comment vous montez comment vous boulez? Pour se monter aux accords dérangés. On a évité le roi l'État, l'État va terminer quoi. Si on a insisté, que tout ce mara. Si on a quelques jours, on a permis de conduire. Le permis de conduire dans la sommité, mais c'est mettre de côté dans la somme. Il fallait au matin, journée, qui a sommi permis, on pose à la l'aise. La somme le 8, vu que les 16 ne vont démarrer le travail, donc à partir le 8, on a une somme. Pourquoi on a bon? Mais la ville de au centre Tracasserie. À Tracasserie, à part la police qui a dérangé toujours. La police a dit Tracasserie, la police a dit que la roulage. La ligne de Tracasserie, la police a dit roulage. Là, le bureau de Tracasserie, c'est ma casse. Merci beaucoup. Donc, tous la circulation, tout Sabino, comment population n'est pas autant de makolo, transport comme il n'a pas si comme il a difficulté trop. Bami tout cas, comme ça n'est surtout comme 16h, baby que ba Jean so ba koti na bango palais. Bazongi na bango musala bango sili, allez bango ba koti. Mikolo ba embouteillage est diminué, c'est parce que ma chauffeur est belé bazar notre tête. Ma chauffeur est belé bazar vraiment à notre tête. Cause en a permis, cause en assurance, contrôle technique. C'est très important. Parce que quand on commet un accident, si on connaît assuré, et comme on a na coup à ma cité, il y a des foot à batouana, ceux qui perdre. Perdre la vie na bango. Il y a un foot à bango, ils appellent coup ma cité, mais tant qu'on a noté. Et surtout, ça a permis de conduire. Permis de conduire, c'est très important. Pour un chauffeur, tout, il faut avoir un permis de conduire. C'est très 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 important pour les Congolais. Il faut tout somba yango. Il faut qu'on en a permis. Si on a permis, aux accords à chauffeur, il y a balabala. Il faut avoir un permis. Il y a un moment qu'on dit que ville province de Kinshasa, à l'Obakike, il faut qu'on en a permis. Il faut qu'on en assurance. Il faut contrôle technique à Moutoukanayo.
Et c'est important ma casse. Donc je sais mon tozaka to baluka nengezala. Restez toujours branchés. Merci. Donc voilà, donc bino bozomona ba mituka vraiment eza vraiment te donc ba mituka o to benga bongo ba D57 ba spriter eza pena moko et belle ba kimi boulevard ya to continue skola ba petit boulevard ja relaxa bino ba mituka o zo bula nango ba nenga ba kati bazolinga o ma boulevard te mais ceux qui ba agence suba awa susu na kati awa kolandela bango eza pena malamu ezo sunga kaka eza pona ko sunga pona ko bomate donc eza pena pona ko sunga alors ba chauffeur ya moto surtout bango ba yoka na nte ba chobo kota bima ya to kiti a opération donc to sayo ndenge mokonzi ngumba ville province ya Kinshasa papa na biso Daniel Bumba lubaki ndenge lobaki non il faut avoir un permis, il faut en assurance et puis plaque pe kala mingi te ba changer yango na misika fourmi kaka ndenge za next wana bambongo wana ezokota na trésor public eza pona ko bongisa e banzela eza pona ko bongisa banzela ya to so la pena mingi na ba chauffeur mbote papa mbote papa comment on est papa akulanga Patrick papa Patrick boulaka nzela ni boulaka rompenga ba Sainte Thérèse kingasani pe na kendaka rompenga ba Sainte Thérèse permis na yo naza permis yo dérangement za te na nzela dérangement za te mais est-ce que tozo ka option ya document ou ya moto parce que pour le moment to éviter to resomba document ni na moto awe bazolo ba o kanda ya autorisation de transport tout kin c'est 120 000 oh bonaboy et ce qui aujourd'hui a commune wana ce que soma honnête pena na lemba yo kubloka na lemba ce que zo ata na limité yo kubloka na limité ce que to yeba te tozo tuna gouverneur na ba ministre ya transport ce que biso ba to moto to li tozo en ordre boye c'est biso to kosomba document nini pour le moment tozo yeba ba msuzo vignette ba msuzo sonas tozo yeba te to sa nini yango nde tozo tuna boye c'est biso neti boye soki ba tepe ndenge wana likanisi wana ya ndeso osaka na njili osomi autorisation de transport na yo mukanda wana osomi na maison communale ya njili osala kaka njili kaka batamasina bato ya Kasavubu ya Lemba ya Lingwala bazapeka bongo ok olukisu ya Tukin pour que osalaka 24 communes 24 décision des amabeta bon na monde ya transport ezaka limité te okozwa nga pena ti banda aéroport ti ata na ville parce que soki eza limité okoma ndenge nini okopaye double c'est ça le problème parce que ya tout kinoa tozoyeba te il fallait basensibiliser biso bayebisa biso nanu tokosala yango ndenge nini na badocument yango ya autorisation wana nde place ezotungisa biso makasi yango wana sikoyo permis ozwaki yango ndeni na facilité tozalaki pasi na normal nazwaki yango bien $44 ya biso pas de problème nazwaki yango bien ozokala combien $44 44 ouais. Merci beaucoup. Bongo bandeko o bazaka kiteti ba di bango permis bino bana moto. Donc on a chauffeur moto na za permis te. Conseil no kopesa bandeko bazo bandengo. Kolanda wana te bazo kosa bazo somba wana bazo loba na miso bato bazo somba. Ba bazo boka po baye bango keno bango nde bateti. Mais na CC bazo somba. Bazo kosa. Bazo somba ba permis bazo belé bazana ba permis. Bazo somba ba permis. Est-ce que likanis oyo gouverneur aloba ke admisi 4 documents bala moko pona Holandela. Likanis ana ozomona ondeza mabeto malamu. Ya pona biso moto bien mutuka. Ba chauffeur. Yebo okoko mabe chauffeur ya quel chauffeur ya transport. Oza chauffeur. Ba document bala moko eza mabe pona nga pona nini. Tozotala pe ba document fallait payer par tranche. Bosalata 2 mois bomisi mukanda oyo bosalata 2 mois mususu bomisi mususu bosalata 2 mois bomisi mususu bo contrôler ka bongo mais 4 mikanda à la fois pour muto azo ngonde nini na Congo oyo moyo makasi tana ndeto vanda bongo zo mona te bana classe tala kaka na wani fallait ba réduire go ata mukanda moko bacha 2 mois ba contrôler ngo esili balancer mukanda mususu ba contrôler lisusu esili balancer mususu wana ça va mais 4 mbala moko vraiment mon boulot fort. Merci beaucoup pour votre intervention. Mbote papa. Pena kate mikanda na taba de bazo senga ngwana. Kamboto mona bambongo pe akita sawa. Baya ba kitans, somba kitans. Basala biso ba parking ba moto. Eloko te batia la osalate. Siko. Ah bon ni ngato moto somba so mikanda. Est-ce boko bon ça peut ba condition na biso. Est-ce que ba condition na biso ba kobongisa ngo. Ya na mabete. Ko so mukanda na mabeta.
mais est-ce que les conditions na biso pe biso pe to lingi to so mukanda na to kota partout Gombe na Kei na se retrouver mais o ezake non o mukanda na ba bimisa ke no ko kende matete to kende lemba te ate bana pena ba kosa ba bongisa en tout cas o ya mboka na biso so Congo te toke wapi biso mboka na biso ndi yango ngana la kino. Merci beaucoup Ndeko. Na zapena papa wa mbote papa. Mbote chef. Boni. Ouais, ça va. Comment on a? Mais ma combo na ngai Achille Solo. Papa Achille Solo. Vous êtes soliste? Na soliste. Malgré tout na soliste mais na sous président pe ba moto cycliste. Vous êtes président à la parking. C'est moi le président ici, même ici à ma tête. C'est moi le chef. Ah d'accord. Merci. Vous avez bien placé. Il y a ko expliquer biso to pe ba landiro bazolanda biso. Ndenge ba bato yozo kamba bazoye bate mikanda ya Tukin na mikanda ya ba commune oyo bango bazo sala ndesi na parking awa place auto zali so bazwika document ya awa sala ka awa tokepe njili bato ya njili bo sa peka na njili kotono expliquer bango ezana ndenge ni expliquer biso non. Les journalistes vraiment nazoye bate gouvernement na biso avant ba lancer makambo est-ce que ba réseau na vraiment bien pour ba lancer bon ba doit là-bas ça la wana on appelle ça c'est important c'était hein toyoki déjà que était le président oboya na moamba bula na moamba changu sikoyo biso to bula boulevard tozala ba makamebele oyo pele senga ke pena intervention moto elongola moto awe memena peut-être limité na ba kapeza la ka moto pa beli moto ko station et senga intervention moto to keneti na Saint Joseph ezaka ka moto parce que to bile bo limité biso ba itinéraire on a appelé ça un peu difficile vraiment ma casse et bien la propreté mais on a aussi appelé que en tout cas ce qui c'est moyen que ba misa biso ga document ga auto to message na bango na ba gourmeske peut-être que gourmeske to ndoko somba ngo pe to sala ngo to sombi to sala ngo voilà autorisation de transport na ba commune autorisation de transport après fiche na bango la vision to banaki ko somba yango donc peut to tambola to à l'aise mais pour l'instant ba komi ko limiter biso o za mondi to za déjà permis déjà to za na permis to son permis monter ça na plaque monter ça engin et ça a fait boula le quoi dengi mutu ke boulaka parce que plaque ezali bo juger biso pe somba ba c'est anga comme exemple anga yango yo to sombi yango to bunda poto somba vraiment oyo eza permis oyo batini to somba yango oyo document na ngai ya ki président ya Miko président Jérémy voilà non président Jérémy donc petit Miko association des motocyclistes intégrés du Congo. Ah d'accord. Voilà. Tant où les gens un chauffeur vous jugez permis azana plaque na moto na mais à cause de limité parce que ils engin oh ils transport beaucoup limité votre bon côté est-ce que on a mis tout là est-ce que pena tant ou pena ba bon ça makambo wana pena parce que son raté bien son raté si les moyens bâtir la biso na gogo meske to so mikana ba gogo meske somba wana pour ça un peu libéré pour au bout na changu moamba au bout funa non on est continuer à ça quand même pour son appel biso parce que biso to ça ba motocycliste yo to so bunda to so la force qui s'en sortir donc sa moto vraiment to éviter malgré tout nous avons bon biso ma ramener na sima na mais pour l'instant nous devons vivre la moto si biso besoin limiter biso pour pesa makambo o besoin yango pour ça botinda biso to somba yango to sala yango to ko sala yango etake to saba congolais mboka na biso moko to kolinga te mboka e boba to soti e comme kuna d'acheter non o za mboka na biso to tika biso ba chef na biso to sala rapper un peu à l'aise pour parce que vraiment somo siko décision na etake président est-ce que bo sangana ki poto ka président Congo za papa na biso ziko mukanga si je me trompe pas wana ATPC wana za département mususu yoza na Amico Asbel président Jérémy voilà est-ce que bozo ki li canicité ko sangana yo na ba collègue na yo pour que na hôtel de vie bo solana na gouverneur mais c'est vraiment merci beaucoup et en tout cas sensibilisation zali vraiment toujours solo là donc on écoute là ba chef on a tout beta on fara te bisa bango parce que le gros ça là qui la ba micro la baté bazo ka biso bien té mais biso moko vraiment des organisations zali ke to longwa wana to kene penalty na bigo na kuna te balini to ko sala vraiment tout ka ba bomela biso moto si ba komi ko penser biso na ndenge moko bo des autres boye biso beto ko silika mais poto silika te ta ba congolais exemple ko biso poto ko samba ko na biso wana penalty c'est important ba tika na ba sala wana nana
bino souci na bino ezaka ke non il faut bozala tuki oui tuki aux agents vraiment permis si mutu asala na permis asala déjà na plaque na moto mais vous avez limité partout où il y a comme mais que toi pas si beau oui à kende aux agents mais on va bien bien pour les capitaine contrôle technique oui non problème yango to sengaka ke so to bito le ka to koleka na biso mais batiki la biso batiki la biso tamoko boyeke to paiement bien partout essayer to kende tika to kende plaque to somba bosema plaque pas ah bakasike bani to somba yango to sala na yango lelo est sous permis to zakaka na facilité au somba so OK même si na ba centre au moins ba monter belé ba sous ma permis cela veut dire vraiment que to zakaka mais batou to sala ba voyou te ba bengera biso na ba griffe ba voyou non nous sommes les responsables vraiment les photos même ma comme la ndenge qui est responsable sport parce que non vraiment et ça la vraiment il peut passer. Merci beaucoup, Président Jérémy. Président Jérémy. Maintenant, depuis mon conseil Ngumba ville, professeur Kinshasa, papa Daniel Ngumba, parce que mon canot a commis 4 documents, assurance, permis de conduire, contrôle technique, et puis un document Moussouana, Bossani, chez le Topa, Kombogoya. Circulation et transport, vraiment circulation et transport et ça bas parce que presque j'aime bien les mal sauté pour le contrôle. De regarder Google Maps qui a biso pardon gouverneur na biso biso que tout ça na contrôle peut to battre la moindre zélande comment tout le monde va embouteillage on les appelle na momo katanga la kolo ba yango te s'il faut pas pardon chef les appels à momo ngala kolo ba yango te parce que fallait ne pas créer ne ba chemin banzela ba créer banzela on aime te faciliter que transport comme normal embouteillage salati bon aussi ba non so ba commis en ordre ba so biso mi bloc botindi biso wana est-ce qu'embouteillage ici là té le les gars qui se portent pas pour ça biso banzela net biso to na njiliawa banzela pesa ko mais que tu musala salama mais banzela penezate les appels au monde bagel tout wana so bimate mais batika bango peta mwana mwa batika bango tanda parce que baza pe na famille parce que bile be ozalaka lenga transport comme il passe bo augmenter ba prix mais ça normal te bo matisi bon chef vraiment pour la makambo etali prix biso to za ba motocycliste biso moto esengaka ke poto kenda ba course siko soki biso botine biso prix ya taxe ya moto ezaki mutako pesa so botine biso prix siko soki moto siko ozuye wana ozana poso bokena yo te memanga course aleke tout tokende boye cela veut dire que boko poser biso susu pour ba nino wana donc la minute kolonga matete s'intéresse combien 3000 francs matete s'intéresse 3000 francs ça fait 3000 bien mati eza makambo matete okitsate mais ezaka ke oyo toyebi ke ça rende 3000 francs mais pour le makambo etali ke batala taxe ya moto ndenge pena ke o mutu akitsa futa mbongo en tout cas wana c'est impossible wana senge na mituka nde po mituka ememaka ebele baza bato bakuchange ebele biso memaka amo deux personnes amo mutu moko moto pena mpona prix vraiment jamais kosala mandenge wana. Merci président oza biso tolobela ba commune alors en tout cas chaîne ya plus suivi tokota bino ndaka bakonzi tala pena caméra message no ko lancer et pas ya mokonzi Ngumba ville professeur Kinshasa. Message na ko lancer pendant son excellence na biso monsieur le gouverneur vraiment atala vraiment kana biso ba montard soki azo poser biso boye biso ba montard to sali makambe belé na mokili oyo donc bana to komba ba montard to sali makambe grave mais atika biso petan ndenge gouverneur na biso André Kimbuta yango vraiment félicitations papa wana parce que tozaki intouchable tozaka pena intouchable yango pena sengi pena gouverneur na biso bomba vraiment atiki la biso tempo parce que soki akwese biso tokokoma biso nsuba kuluna wana nde sikonde za mabe pona mboka na biso kota la pesa pe kokwese te ezaki bambongo bo pesa wana yeke na trésor public yango ça rejoint comment ba kosala bongo nzela bino bo bénéficier nzela population ko bénéficier na nzela vraiment pesa la république a ko bénéficier na nzela mais tant bozo ba keno azo kwese bino zo mona ke place les amabe limbisa chef bon ko kwese ça na lobela ba juger biso nyonso tracasserie ba longa ndeti tracasserie oui vraiment net minso le zaboy miso za permis marché permis boy les gars kuna asa na permis les gars kuna 50 000 100 000 so ba la muta 200 000 mais ça la permis ou là je receive la atingo permis apeta la machine était mais sengyo permis ou là si permis avec le tamu kopana botia na kuna agena kuna vraiment personne ba soigner pena ba autorité na biso ya ba roulage là ba policier bambata ba policier sous vraiment ba ngonde pena ba za plus que écoute nde ba roulage ba policier oui
bango pena ba mal tete biso ndenge mo sakana te tala le jour on était que président nga sens normal bango ba sens unique mais ba kambi kinga ba kanga moto yo zo sens normal ba zo sens unique ba kangi mais bango ba sens unique bazaki na moto na bango ba moteur wana na ketch na bango batambola nango wana bato ya échanger yabi papa ngai na za anot na tambola na bandi normal mais yo za sens unique mais kambi kinga kalinga pola ka mbongo na ngai vraiment esala nga pasi sina zonga kanda kuna ngai na fandi nzamba sunga Congo poto sa musika la makambe belé c'est là ba police bango azoya sens unique mais yo zoya na yo sens normal oya ba ko kanga yo te mais otaka ba kanyo mama bon était que président nga na respecter nzela parce que za président France exemplaire et on peut na te aka bana na ngai ke vraiment photo tambola ka droite parce que ba ko kanga yo na ndenge mo boya normal et ça mo un peu facilité mais ba ko kanga ba o ba pekisi so de mouton sens unique ba pekisi o ko tambola te po talaka ça c'est normal na zoya dans la quartier pour la bimabou la outil ma tete pour la bimabou ba kambe kinga wana kita la moto mais ba pekisa bino pe likolo ba so de moto mais tout monde ba ko mataka ba so de moto ko lungani wana vena chef vraiment ça passe parce que hôtel pe ba to ozala ba oya ngai vraiment oya ngai en tout cas ba so rapena conseil ya makasi pe na bisa bango soki lelo ba kango moto so de moto ko benga ngate pour no royate pour ba pekisa biso so de moto même si bureau national na biso président Jérémy alors ba non so de moto te sans signalité yango message na memela yango ba membre na ngai en tout cas so de moto biso on va la partie de ça pena en notre vraiment de ça notre merci beaucoup président Jérémy donc pour l'éclaircissement na yo président solo mais yo tika linda no gomono na tukutuku kwani bon justement la tikate nazana ta ona ko sala ki na la répétition pour la beta da bandule nazana kalsi na so kalsi mona yango naza pena soliste beta no kesen na beta la bon ça la maison mère bon c'est yo wana mais tozo ngana kelisha po parce que tokutana makambo ebele wana te wana ça ba ibika te wana ça mama privé mais na ko tika yango te ezali soki pena te pesami yo kepe musique na démarrer moto la kemi na beta ndula ndule légales merci beaucoup président Solo donc toza awa tozo laksabino comment ba chauffeur en tout cas bazana permis de conduire papa yo laksana permis na yo na permis mbote papa comment nanga Arsène Kabengele papa Arsène Kabengele oui. Papa Arsène tala caméra s'il vous plaît y'a koto papa Arsène y'a koto sola permis na nazana permis normalement permis ezotekama $38 mais tant tozoko makuna permis ekomi $45 et $44 tango pesa $45 ba mieti na yo ya likolo etikala wana bazongisa te c'est que to compter kaka $45 maintenant nzela ndenge ni yo no somba permis ozobuna normal bazokanga ote bon nde to bula boye to tamona na biso normal Sko o ezokomi c'est sko biso mwa ko bangeza nini toyoka ke il faut ko ça sko contrôle technique biso bato moto nde to araboye to landelaka makambo na biso ndenge sengeli kinyota nanga soki ezopela te nayebi ke kinyota nanga ezopela te fait des positions nanga soki ezopela te nayebi ke ezopela te fa nanga soki ezopela te nayebi ke ezopela te nakendaka na lombangu na garage nayebi ke pona nini na sala likama na nzela te il faut nazala na biloko nanga nyonso ezala en ordre sotan bachele biso contrôle technique un certain jour nakenda ki place bate ya contrôle technique wana namoni ba matia biso na mo elo moboye en fait makampe ba sala kuna ya malonga ezate ezaka o biso nyonso to salaka na nzela soit avant to bima na nzela to landelaka olandeli mo pine na yo mo amortisseur na yo mo rétroviseur na yo mo nini obimi na nzela nde o to ke mona kuna siko akwa sera ko ça makambo contrôle technique wana yo sala ngo yo moko na ndako oui mais siko tango sala ngo ba kopesa yo mukande zo laxe non moto na yo elekaki na contrôle technique papa tokoki ko salisa yango problème eza nango te mais mbongo o bango bazo senga biso eza likolo par rapport à que soki nga mo na misalela nayebi ke eza eloko na kumba na prince na mema pe milimo ya bato jamais na kolinga te mabe eyela client na nga to client na nga to nga moko mutu na mema eloko yango ozo comprendre po eza nje na kumba ezo rouler il faut na landela yango so o bango basala kuna basala ngo likolo pe tango osilisa il faut basengo lisusu mo quelque chose. Ok, au salisi déjà ba yebi ke eloko na ezambone tambongo siko basengela ni siko yo kasi bambongo na kota terre public yango ba sala bino banzela po tambola kitoko lebo de na to de na mabulu ando le kasiko normal donc c'est ça pour l'instant nous to bandi ko tambola bien te
makadam ya sika o ba tiane ti deuxième couche na bypass des stations station ya échangeur et que des stations Salongo to kene na mona ndenge ba évolution nango mais ekomi ko toboka c'est qu'il faut suivre ezala kaya seleki muke mais goudron eza ebele on comprendre so mbu les obeta en fait mabuluana ezala ke na ba poids lourd réseau tambola makadam ke na osane tezo kita yo kita minita konto mona ezo panzana so tant to komina ka l'aise mbongo ezobima ebele mais suivi ya musala ezosalema mais suivi ezate bakonzi balandaka nini climatiseur na kati ya babiro na bango est-ce que tangu basalaka makadam wana tomonaka ta mokonzi moko atelemi tomonaka te tokotanga kombo mutu moko te mais tobanda mona tango abanda kosala intérim ya gouverneur Gentini Ngobila mais tobanda mona moto basala misala mo boyo mona pe ye moko atelemi na parasoleil soit atelemi sans parasoleil azolanda makambu oyo batu bazosala pona mboka oyo kompa soki na wileri omona atelemi wana basala ye atelemi mais oyo omona batia ba makadam wana suivi eza nango te soko oke na tronçon sous région wana ti okoma station salon omona makadam basala ezoke na tobokaka yango moko kaka mais makadam ya sika siko to olobake eza qualité ya makadam ya malamu to eza batu basala nde baza na mauvaise foi to eza mbongo ezobima normal mais bazo tia biloko eza na qualité ya mbongo oyo babimisa te. Non, il faut il faut l'état suivi ezalaka. Suivi il faut ezala ya ndo mona un moko détournement ezali. Suivi il faut ezala. So suivi ezate papa to banda tourner ka place moko le tourbillon. Tant que suivi ezate to banda tourner ka bon mais so suivi ezali. Moi chikote ezali na bato baza supérieur wana ba chikote na no bango. O mona un moko makambo ezala na bien. Mais ceux qui suivaient ezate moi chikote ezate papa na biso ba petit peuple to bandolandaka lokolo. Ozo comprendre tant que kolo mibeko azo violer mibeko bonga moko na osala ndeni malgré na kozala nazo banga ke soki mibeko po mibeko ezalaka pona ba petit peuple pona bango bato alikolo te bato alikolo ba benga bango ba détourneur nga petit peuple ba benga voleur ozo comprendre bango ba yibaka te bango ba détournaka ozo comprendre yando mona makam nyonso amabe na mboka oyo ko elaka biso ba petit peuple na innocence na biso ozo comprendre yango to subir ba conséquences à makambo il faut suivre ezalande mokonzi ayebi ke mutu oyo ayibi moko ake ba pesa travaux forcés tant au mona ke ministre Kingani oyo ayibaki musala oyo azosala wana apepa ka niveau to azopepa toilette publique wana c'est que eza amende to travaux forcés ba yebisi ke fois sala tant to mona azosala biloko wana publiquement mbala sima akosala yango lisusu te ekote ya pe biso ba petit peuple to landa sima ata ba pesinga mo poste amuke na kolengela ngo malamu na batela ngo malamu na yebike bana nanga ba bika place oyo moyena sala eloko ya mabe ezate ponde na telema na moi awa na bika pona bana nanga ata ke na boti te na bika pona lobi nanga ezala pe malamu ezande ba qualifier biso ke bato moto ba venturier bato milango bato nini nde ba mesana ko qualifier na biso sala bino be passer hein et sala ka biso passer makasi papa to landaka un moment na top Congo olanda émission ezolekana soki ba cheka sujet bato moto papa yo moko sentir ke makambu oyo bato bazoloba ezobala na te na vie acteur to na réalité o biso to mona na nzela toza miyibité mais okomona omemi qu'il y a dans nos commissions à destination té moi infraction moko amuke par exemple ya vandi mabe a glisser le colo yo moko sentir que te qu'il y a wasali mabe atomboki lio dans nos commissions à destination soit aux commissions de destination oza liboma papa ata yo moko est-ce que liboma koko mema muto commission à destination tana memi eloko o na tia ona nzela ça veut dire que faut na tia moi natambusa ona ndenge sengeli po tant nazonga na ndako libota nanga pe ba mona kete yaya to leki to papa na biso to mobile nanga akendaki azongi na ndako sko façon ba émission le kanaka soki ba bandiko ko finga biso na ba émission papa yo moko ko na motema pasi bato moto bato milangwa bato moto mituna bango esala bien te bato moto mais ba responsable bazali to sala ngo na propre volonté na biso te mais par rapport à conjoncture mboka na biso papa nga mutu na tangi na nga pe normal est-ce na kondi mana na vana na musala poussière na moi mbule ezobetelo wana moi ezobetelo wana obela te ozobima na fièvre ke te ndenge za boye na kenda lukata mbongo muke na kenda ta na hôpital bachu banga ta tonga pona bika polobi nanga
bana nanga to mwasi nanga to libota nanga bazala bonne santé to babika pe na sima nanga pe soki osali eloko wana te ekozala mawa plein er moko bameka kokomisa mpe biso utile na société ndenge eza boye ti lelo tozalaka inutile na société okoma ata na station ya carburant mpo tia carburant boye papa bakonsidere biso te oza na mbongo mpe ya 5 litres mais pompiste azomonaka loko leloko ezokwaya na mai er moko balangage ezobima na monoko balangage moko ya bien te balangage moko décourageante okomprendre mais oza na mbongo osomba carburant epesaka pasi jusqu'à là namonaka ke tozalaka déconsidéré na société mais tobikisaka bato ebela bakino soki omemi ye na moto azobisa sambino moko tokovivre te na Kinshasa na bambouteillage monstrueux oyo tomonaka na bamakadame awa mais ozomona mpe osanti mpeke te na yo moko okomi na ndako mapeke okomi osala opasi to lekomi osala opasi mais tobikisaka mpe libota omona mpe omemi moto akufa na moto oui moto akufa na moto moye bandeni papa tomemaka yango aza ebembe nayebiki aza ebembe so tomemi mutu azobela akufeli yo likolo ya moto nabikisi to nabikisi te mpo bamema na morgue to bamema na hôpital estce biso tokomika mabe kaka toza kaka mabe toza important omema mpe ebembe na moto mpo omema ngo na morgue osentir ke mutuka eza te ekangami na embouteillage mais moto emonani papa okotika moninga jamais nakotika ye te. Donc, yo souci, so te comprendre, oui, parce que déjà, souci, ça quand kena, bati kabino bosala, tukin. Bati kabino. C'est que mo amba changu kunga funa do fo bula pena tukin, donc c'est ça. Bati kabiso, tozala l'aise, totambola ndenge, to bandai totambola biso tukin. Par exemple, comme ma urgence na monga fula. Oye nango par exemple, ba yebso ke tendenge za boye, ba pesio lettre ya nini ya transfert. Par exemple, il faut que cinquantenaire. Mais oza na maladie likolo moto. Ok naiti na cinquantenaire. Mais o se limité kaka na nini na limité. Papa, c'est que mouton pe so ka tambola na mbongo oboyo kana kinaye. Il faut me mettre na destination. Okopese passe to okopese pasité. Okopese passi. E moko tan ba tia mibeko basala ka pe analyse ya population bango ba nyokola. Yoko tia mibeko lobi ke ndenge za boye na tia po na loi ya mboka mais ozonyoko la population koza la personne na moi mieta mbongo na ye oya réservé pour la destination na ye mais yosko limité ye par rapport à ya tronçon to ya trajet soki ya kiti est-ce que kozala na mbongo susu wana oyo ko permettre ye po mususu emema ye ekomisa ye ekozala te omona te ke ozonyoko la grande population mokonzi nini akonzaka banyama na zamba to konzaka mabata to basoso to bambwa mokonzi akonzaka batu mais tant ozo ba décision il faut za la paix na bata moko botel qui était olembisi na époque ya gouverneur oui na époque ya gouverneur Kimbuta tozaki gâté par rapport à quoi par rapport à que mibeko oyo bazotia soki bamoni ke eza inutile gouverneur à côté les melayango te botika bango babula pe o senti ke to bula l'aise banda gouverneur Kimbuta longwa ti lelo courtoisie routière ba chauffeur ezalaka te baninga baza otuna bango soki na kosi courtoisie ezalaka te ti lelo courtoisie ezalaka te ozo mema client de rond-point bati changu soko komika na Pascal Boye motemo komo beta bitabe kutu motemo komo ko beta o se sentir que oza limité na Noël bazokanga na bonne année bazokanga na férié bazokanga ozo comprendre mibeko ya férié ezalaka te mibeko ya fête ezalaka te finalement mboka o ça veut dire que chaque année makambo ezoke na kobakisa makaka ya malamu kutu te ya mabe sko peuple congolais to comment se sentir na insécurité mieux vaut nazalata ami ya kuluna que ami ya policier to papa t'as beaucoup parlé merci faisons pour l'intervention na yo donc te rejoindre te reluka sur la parce que zom s'appelle maïdé moko ya malam merci voilà merci beaucoup cher ami téléspectateurs alors donc on a Sabino to là Sabino vraiment comment transport circulation c'est comment donc toujours là Sabino alors depuis babimisa ki bongo ça qui me document en tout cas transport commis pas si d'abord comprendre des autres adversaires
Merci, juste après, merci. Mbote papa. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Comment on aime? Les petits, Loubou la Glody. Loubou la Glody, les petits. Tout le monde déjà awa, mais ils ont un boulevard. Aujourd'hui, ils ont un petit boulevard. Aujourd'hui, on passe que ça, un document en tête. Bon, le document nous surtout ezali, il y a un exemple, on a permis de conduire nanga yango yo, beaucoup mon nango original, assurance sinon on a sommité na côté qui mikanda, tout ça c'est la EA, contrôle technique yango ni ça mi permis yango. Permis bâtir les bisous à $120 mais pour ça il faut $160 pour na corrompre. Il y a limi balé, banzele za ma baby so en entrée en gel. Osana ba document, osana ba document de so coûter na ba agent, ba kangio, ba contrôler ta la poignée ningi ba foxa ki ba buki. Pona nini, nyoso to wana pona tracasserie. Mais c'est le gouverneur en tout cas ba décision na yo o ya suivre vraiment to boyite za malamu mais abongisa et ça les li musala na ba agent na ye. To komi ko bula attendez to tie mandala liboso kuna mais kami ezo bula to komi ko so mandala to tie même matanga te na même matanga na zo bula pona nyonso to na barrière po ba lekisanga facilement ba ville nyonso to eza tous les 26 provinces ba ville nyonso to fonctionne kitoko kaka ya biso ville ya Kinshasa au président de la République avant da rapport ni tracasserie ko za la boy policier na nzela za na droit à tout na permis muna isa musala policier te isa musala ya PCR mais comme okuta na policier boy pesanga permis pesanga assurance est-ce que bataki policier pour contredire tout permis na assurance en tout cas tracasserie o ezana nzela en tout cas mais c'est le gouverneur en tout cas soit décision mususu longola décision na yo oyo eleki ya mabe bima na balaba atande bato batambola makolo ko bandaki ngasa neti ba ville kuna pona nini tozo merci boulevard te to comme ko saka ba demi terrain to comme ko mandala liboso pona poto kana boulevard ozana permis ozana assurance le contrôle technique au sali déjà mais o teka mandala la pona na le kana kaka na ba barrière en tout cas décision o ya suivre vraiment te tolembi yango alongo la décision na ye ata na kimbuta ninga bande ko salisa mokonza mboka kimbuta zaki na ba décision nyonso to ba kozwa ko boya yango asa gouverneur lokola yete parce que yeba décision nyonso tout ministre azo ya professionnel ya transport akoko boya yango te en tout cas minga ko lobezata tout ka mokonza mboka tela biso likambu oyo décision oyo elongwa. Merci bien, là c'était l'intervention à mon chauffeur. En tout cas, circulation, donc population. En tout cas, ndekaka tsofa auti koloba eza vraiment pas si eza pena pas si azana ba document na ye complet. Azana ba document na ye complet. Mais aïe 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 aïe. Ateka kalindala là pour ba to ba barrière wana. Baja ya hôtel de ville bon bazo la na bongo ba makambo wana atel na la pour que andeka en tout cas loko ezo suma vraiment te et na pe na chauffeur il y a trop pine hein donc bango pe lisusu faut pas les kana contrôle technique il faut avoir aussi des permis et assurance donc c'est très important. Mbote papa Mbote papa journaliste. Comment est papa Combo papa Samuel. Papa Samuel uzana ba document normal hein. Bon pour na biso na ba document de transport ezana ngo pour obtenir mambo ba permis de conduire na zana ngo ba document nazo préparer d'ici jeudi faina somba mikanda na nga transport. Mais ce que eloko zo pesa biso confusion awa na ebité biso pe to kolega na contrôle technique ou papa côté msusu tozo kutana ba contrôleur ana misusu bazolo ba bino contrôle technique te misusu bazolo ba keno contrôle technique pe faut ebo somba on va terminer la confusion donc ba biso na confusion makasi tozo comprendre te yango tellement na c'est préparer lobby fana ke somba document na nga place nena ke somba yango nena sa nini na lukana découvrir na yeba vérité soki eza nini mais yo mo ce que ta que chauffeur zo mo te que ça déjà faut les kana contrôle technique zo mo na ngote bon so ba exiger que non ba landela ki longtemps ba landela ba reto visa mo bilo mo bon eza na ngoma bête so ba bi que non to le kana contrôle technique to le kana biso po biso to zana biso na ordre so na lagisi na même na ba document na nga ne passé to linga ko zala notre taka na zo permis na nga depuis les 10 po na lukana travailler quand même mais ce ko mabe eza nini ba contrôler bato bazo tinda baza mabe bazo sala musala na ndenge sengelité bazo respecter ordre ba consité neti ana kimbuta so komi na kimbuta na okomona atakutu na est tango eza bongo te ba policier pa ba groupe na ba groupe gouverneur kuta ucholo ba keno batika nanu ba moto ya trop ni batika bango nanu ta mais na minute so taline ba kanga ba chauffeur msu pona mamba permis on dit mati wana est-ce que ba respecter ordre ba consité nini do tracasserie moko zana kimbuta incroyable bino mo so bo kiti sur le terrain bo mona bo pesa nga raison bongo te
toza na mboka ya mibeko oui c'est normal toza na droit kofuta mais siko ba complication ya mike na bato basala mosala ndenge esengeli te batala mpe bato nino batina na nzela mpo na kocontrôle badokima oyo nyonso ezosenga kosala nini kofuta donc baja baza na nzela misu bazobaki no bino boleka contrôle technique misu bazobaki no bino boleka contrôle technique te neti naza na ndeko na nga moko akonfirme akeno te naza na mutu na nga oyo asala kuna abi contrôle technique biso tosomba yango te bon nayebi te soki eza ndenge nini. Merci pas pour votre intervention. Merci en tout cas logo oyo ndenge ndo kauti koloba faut que tika vraiment bazala calme bazala vraiment calme ba genre ba tena nzela hein ba genre ba ndenge bozana nzela ba tebino pour que bosala mosala ndenge longo ba ni bosala ngona bosoni te parce que gouverneur na biso papa na biso Daniel Bumba et aza l'homme social donc aza pena social asolaka bien na ba peuple na ya province ya Zokamba alors tango ba timi na nzela faut que ça mosala na ndenge elongo bani ko sala ngona ndenge ya mabete ko sala ngona ndenge ya tracasserie muto azala ba documenté bengaye te la kisaye si ça jate teti wana okena ye bokangi pour afuta amande na ye mais tango azala ngota expliquer que na sana kenda ki déjà kuna nanu na zui yango te il faut ko tika ye okanga ne oyo nde azala ngote onda azala ngote mais ko kanga pe na ndenge ya mabete parce que gouverneur a tindaki bino ndengwa te bo sala ba tracasserie na nzela non ya tindaki bino ndengwa na te en tout cas policier okangi chauffeur ya moto ndenge général Israël auto ko loba okangi chauffeur ya moto tika ye moka na moto na ye yo po matina sima ye moka conduit yo ko mema yango te tika ye moka mema c'est très important restez toujours branchés juste après merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc deuxième vague opération. Tosa Batosayo, chauffeur, donc Tosa Batosayo. En tout cas, ils ont vraiment porté ma casse. Mingni Togo Belabino, Maramo Talibongo, permis de conduire, assurance, vignette, et puis na contrôle technique dans 4 documents. C'est très important. Il y a Kozalanango Awa, Batoba Kumimo Tuka Awa, na ville province de Kinshasa. En tout cas, c'est très important. Il faut que vous en ayez Babilo Kowana. Si vous en avez et vous avez un malin minité, vous avez un peu de temps, vous en avez au salon qui toque pena et la nenge le robane puis ba police pe ko ba pe ko botika tracasserie za mabe botane simoninga na auti ko tabongo lingala la pour que ale kabongo na barrière mais azana ba document na complet et en tout cas eloko oyo eza pena mabe makasi mokonze ngumba ville pour Kinshasa papa nga Daniel Bumba lubaki son excellence papa social en tout cas atindi ba Jean Nzela ils étaient que pour na ko sala tracasserie mais pour na ko sala ndemo sala tant bo sala tracasserie bozo be bisa musala. En tout cas, ils appellent à malamité. Il y a un qui a la deuxième vague, il y a opération. Tout ça, ça y est, en tout cas, 3 pinaires. En tout cas, c'est important, c'est un document. C'est tout permis, permis de conduire. Permis de conduire, il faut que ça mais c'est important. Assurance, c'est important. Nous sommes les appelés importants parce que bon, écoute, dans le trésor public, et on va passer la biso banzela. Il y a pour que toi, nous tambola, et le voilà. Un grand merci à mon équipe technique dans la caméra, Nazaki Bonandeko. Je suis mon chango liso Nzambe, mon amukira bon ebele. Grand merci à Dieu d'affaires boss Roni Malunda, ma boss checking Malunda, ainsi que boss Yannick Malunda, ma sens de aussi maman Laura Chou, maman Yabane Bele, maman Boboto. Je vous salue de loin. Un grand merci aussi à ma grande sœur BBC Stati allemande, donc BBC Stati allemande, donc Motebele et Motebele pas ya Sernangai Lana moi ça permet Azalanzela ligne logo à Portalola. Un grand merci à mon beau frère Jérémy donc na Hollande wana. Un grand merci à mon frère Derlin Mituvova Pasta. Un grand merci à ma grande sœur Clarisse. Un grand merci à mon vieux trésor lieutenant de l'homme à 500 000 valises à Bilamba. Il y a maman Laetitia Kando, la famille Kando m'a fait son botato. Et quand merci aussi à ma mère que j'aime beaucoup, maman Marie-Claire Mwanga, moi na yolo ya Dallas, pas na maman donc maman Marie-Claire Mwanga. Et grand merci à mon papa Simon Foka Stati à Paris. Il y a maman Cécile, ma sango molongo ma bike silate. Un grand merci à famille Longo, un grand merci à famille Ndombele, un grand merci à famille Lutonado, un grand merci à famille Mituvova, un grand merci à famille
qui monte donc bino tina lela bino ya trop les amis de Watakil Fakate depuis Turquie merci pour notre soutien à bino bon s'abonner massivement à la chaîne no bolinga makasi ya biso podcast tozana TikTok tozana Instagram tozana Facebook s'abonner on a appelé des émissions qui toko na YouTube comptez toujours que s'abonner OK tina cloche de notification et vous appelez Malon Mingi donc un grand merci à mon sponsor privé mon frère Charlie Wayingu il y a Mama Coco Matatima 001 Héros dans l'ombre. Un grand merci à notre cordon, Maître Jean Foumou, la tête bien faite. En tout cas, un grand merci à notre cordon Abisso. Un grand merci aussi à nos concert, à nos confrères, à la chaîne Nobolinga Makasi, Abisso, à podcast. Zalara Awa, s'abonner pour avoir des informations qui toquent. Merci, on se retrouve à la prochaine numéro. Biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mais sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika esansal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika